Bonga la sala ngakisi njoro nzembo. Oh, njoro fukami. Nzembo ngana sala. Fukami njora. Nzembo ngana sala. Njora. Na biska bina ngana bana ngai. Oya kangela biso ye. Mais ba combattant. Bozo reconnaître ngata mkomoko te. Na na mabele ana za na Rwanda. Na pona cha kimia toza famille to abandeko. Eza la ndenga mabetelo ne silaka te. Eloko nini? Esilaka te. Ozana raison njora. Na tangi mo classe muke. Allemagne na France bazaka na bitumba makasi Hitler. Oya histoire ya guerre na bango wana. Ya guerre na bango. Bayaka ti batangi kutu na France. Allemagne na France ko ba. Pekota. Toza na beso ya pe. Toza na beso ka ya pe. Elo biso to yena kofi ke ti babeni. Pona pekaka. Na pekaka. Ezo sala pasi ni faible mo sala soupe mi suku to ekitoko. Mo sepela na biso. Mo sepela na biso. Na bango eso nzembo ngana sala. Olekinga na combattre. Oh. Et so le côté hein. Olekinga na combattre ba combattant na tout. Na sala nzembo na Kinshasa. Boketu kutayima nzembo akima. Meyo kima te. Nazaka pona ko cha pe. Na kisi njoko nazaka pona ko cha pe. So na bilo banyam. Preza lo baka ngoti. Preza so facha lo baka banyam. Numéro 1 la RDC. Akoka ko polisa moto te. Jamais impossible. C'est possible parce que ndenge to si to vanda to zamboka to kama frontière esili. To kabona kati. Bima bana poto lingala na lingala. Eso nzamba limbisa bino. Bino bobunda su combattre, combat la bongo. Wane komi jalousie. Wane komi jalousie. Oui. Ya su combattre. Na ipona cha pe. Nzamba yeba kino zana poto to zana rena te njoko zana. Arena ya Kigali ya Rwanda. Njoko zana Goma, njoko zana Rwanda pona ko ya ko chape. Nzambe mutatinga ezanga te. Eza nzambe mutatinga Aki sinjora un jour bo pesa ngai raison. Un jour aki sinjora bo pesa ngai raison. Na nyati mabelangu ya Rwanda. Na pesa ngo bizu. La muso ezali. Kombesili. Unité. Bomoko. Na tamboli Rwanda mobimba. Baola saka image wana. Ba Rwandais o ba yebi otito ba monu ka ba bi yemta sala video yeyo. Ba kangano ba video. La msunga mutu na yeko sunga makambo na yeko chape. Ngaki sinjora. État leader d'opinion. Nzembo ngana yemba na mokili. Oya kangela biso ye. Na yemba ngona Kinshasa. Okimate mo yimo na Kinshasa. Biso tuto ba combattant. Biso tuto ba besoin mboke bonga. Biso besoin guerre te to za besoin mboke bonga. Biso tunzembo ngana yemba. Combattant mota ko sanje me panzana partout. Na yemba ngona Kinshasa. Okimate. Na yemba ngona Kinshasa ngana yemba na Kinshasa. État combattant solo. Combattant solo na futa l'état pesa ngata $1 te. Très bien. Na futa mbongo na ngama mna surtout ka pona pe. Ba combattant loka bo sepelité. Loka ba sepelité. Ba ko comprendre. Ba comprendre ba pesa nga raison. Ngana saka leader d'opinion na ka ko cha kimia. Na ka ko l'accepter que toza besoin ya kimia. Na ko ya wate na kacha Rwanda. Wando lobage no biso na bino to kabwani. C'est impossible. C'est impossible pour nzame mutasangisa surtout kuta na frontière. To boche belé. Eric tu mama na rwandaise. Na mona bandeko na lobby. To boche beto kanga mitro. Omone ke na frontière à Goma Giseni. Bangolais. Ba Rwandais. Nde ba yaka Congo koteka. Nde ba ya Congo yaka Rwanda koteka. Biloko belé elia mangana Goma uta Rwanda. Bangomba tu bomona kana. Bonne année 2022. Événement. Fête ya bonne année oyo. Ekoleka kitoko awa chez Djonga 2. Ba organiser mo bange na événement. Na cadre ya ko fêter nouvel an. To bonne année samedi le 1er janvier 2022. Ekoyinda mabe awa na mo bange na événement fara. Tuna ngai nini? Boko zwa fara ya solo wenge pusana to vanda. Na quartier latin fara awa nani aleki, nani abetaka makasi, nani abini sarabato. Dalatina bazali ko bengisa bino mokolo ya samedi 1er janvier 2022 awa chez Djonga 2 nganda ntaba. Oza kolia, oza kobina, oza kosepela na musique ya kitoko pe événement oyo oko vivre ezala nanu te. Na 20 € ya pamba okoti pe o vivre événement o sepeli bonne année na yo joli kitoko a moins te. À partir ya 20h ti nde concert wana kosila chez Djonga 2 suka na événement samedi le 1er janvier 2022 kozanga te kolinga te babetelo lisolo awa na
Banda Ntaba chez Djonga 2 Oyo Ezwami na 12 rue puis Dixme 94 310 Orly awa na kati ya Paris boya ko vivre événement fara wenge poussa to vanda contre quartier latin nanya ko gagner nanya ko binisa batu. Bonne année. Cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois Zambé ya le poso okomaki na poso lokwa ya nyama lokola ya nkewa lokese to pengando Dr Guilain le Bourgeois azozongisa poso na o neti na filme très belle et naturelle. Et quand t'es Guilain le Bourgeois, j'ai ma taille et ma peau, mon secret c'est Guilain le Bourgeois. Dieu de la peau Capador ta Guilain le Bourgeois ya boye bazuwa basero balinga cimenterie fata ta ya kano ta ya ndroi ta ya kilo ozuwa Guilain le Bourgeois pouvoir à l'opposé pauvre pour vivre parce que pour ils ont besoin ils ont place dans mon corps pour finir avec benda beauté Olivier Bando benda beauté osala na po ya bébé osala vraiment taille bien. Trouvez-nous sur boulevard Lumumba sur arrêt Bethany en face de la Robank. Nous sommes à Kimpese, Bandouville, Matadi et à Boma. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Une réponse potentielle à toutes les peaux malades. Bonjour, bandeko nanga tout. Le dimanche, bon dimanche. Nabala na nzambe nyonso. Ba diaspora nyonso na pesi bino bonjour place bozali. Les gens de qui s'injora, nazu ba message ebele bato ba komeli nga ebele bato ba yebisanga mo ba eso ba saleli ngai na poto ba kombata bana poto no lo baboye biso ba artiste toza ba leader d'opinion to ba leader d'opinion nzamba ebeke na kota na Rwanda na apo na kabolate na apo na kochape na apo na kochape bozaka na bezo bitumbe silati biso toye na Koffi Olomide pona kocha pe bakali malabani Koffi Olomide lobi na concert Koffi Olomide biso na bino toza mutu moko étant africain toza mutu moko toza na besoin kimia zalande kimia peza boye ba Rwandais ba sepeli ba beti maboko ngaki sinjora un jour bo pesa ngai raison un jour ngaki sinjora bo pesa ngai raison na nyati mabelangu ya Rwanda na pesa ngo biso la muso ezali unité bomoko natamboli Rwanda mobimba baola sanga image wana ba Rwandais o ba yebi otito ba monoka ba bi yemta sala video yeyo ba kanga no ba video ba photo mutu na yeko sunga makambo na yeko chape ngaki sinjora état leader d'opinion njembo na yemba na mokili oya kangela biso ye na yemba ngona Kinshasa okimate mo yemba na Kinshasa biso tuto ba combattant biso tuto ba besoin mboke bonga toza besoin guerre te toza besoin mboke bonga biso tunzembo ngana yemba combattant mota ko sanje mo panzana partout na yemba ngona Kinshasa okimate na yemba ngona Kinshasa ngana yemba na Kinshasa état combattant solo na futa l'état pesanga ta $1 te très bien na futa mbongo na ngama mna surtout ka pona pe ba combattant boza na France boza na Belgique boza partout naza pona ko tia kimia OK naza pona ko panja mboka te étant leader d'opinion na monde ba congolais bazo vivre awa batonga bandaku batonga babolo ba hôpitaux ezali Kigali comment on Kinshasa et puis ba congolais na sali constat basa ebele koleka ba Rwanda bato Rwanda na kena Rwanda comment on Kinshasa na Rwanda Brazzaville kutu kolobate bandeko na balimbisanga mais un jour osengi bandeko ba combattant balimbisa yo loka bo sepelité ba comprendre ba pesa nga raison nga na saka leader d'opinion na ka ko cha kimia neka ko laksebina ke toza besoin ya kimia na ko ya wate na kati ya Rwanda wando lobage no biso na bino to kabwani c'est impossible pour nzambe mutasangi sept surtout na frontière to botie belé Eric Chuchi mama na Rwandaise na mone bandeko na lobby to botie be to kanga mitro o mone ke na frontière à Goma Gisenyi bangolais et ba Rwandais nde ba yaka Congo koteka nde ba ya Congo yaka Rwanda koteka biloko belé elia mangana Goma
euta Rwanda bangomba na tu bomona kana mingi euta Rwanda et puis na Bukavu to mona ipe ba Rwandais belé babala babota babala babota to kabona kate ezanza me mutalinga kibongo to lingane pe ezala ngana eko pelisa moto te ba komata bola nanga partout nzembo ngana sala ngakisi njora nzembo njora fukami nzembo ngana sala nzembo ngana sala na riska vina ngana bana ngai oya kangela biso ye mais ba combattant bozo reconnaître ngata mkomo kote na ena mabele ana na Rwanda na epona cha kimia toza famille to abandeko esala ndenga mabetelo onesila kate eloko nini esila kate osana raison njora na tangi mo classe muke Allemagne na France bazaka bitumba makasi Hitler oya histoire ya guerre na bango wana ya guerre na bango bayaka ti bakangi kutu na France lelo Allemagne na France okoloba te pekota toza na beso ya pe toza na beso ka ya pe elo biso to yena kofi ke tiba beni pona pekaka ezo sala passe ni faible mo sala sobe miso kutu ya kitoko mo sepela na biso tela bangwana ba Rwandais toza na biso bien toza na biso boye peuple na peuple bavana na bango kitoko na ebisi bino so bozana Kigali awa okasoza na Kinshasa okosoza na Kinshasa ozotambola lesba o déranger te na mbila o wapi papier na yo te o déranger azate wana za politique mais peuple na peuple tozofanda kitoko ngaki sinjora lelo eso ofinganga oselanga message ya mabe na nzembo ngaki sinjora na sala est-ce que moko pe eso nga sala ba nzembo eso nzembo nga na sala oleki nga na combattre eso leki ote oleki nga na combattre ba combattre na tout na sala nzembo na Kinshasa bokechi kuta yema nzembo akima mais yo kima te nazaka pona kocha pe ngaki sinjora nazaka pona kocha pe so na bilo ba nyam presa lobaka ngoti presa so facha lobaka ba numéro 1 ya RDC akoka ko polisa moto te jamais impossible c'est possible parce que ndenge to si to vanda to zamboka to kama frontière esili to kabona kati ba rondi ba mbibi so kitoko to vandi kitoko na mboka na bango to za à l'aise mais babi yo solo ba no Rwanda Kigali poto eza idéologie na ngana sala Côte d'Ivoire poto mutakumisa Afrique te mutakumisa la biso azate Goma na biso poto Bukavu poto Lubumbashi poto Afrique du Sud kutu suka na poto Maroc kutu mikili Afrique du Sud ezande kote nzamba vandaka Afrique du Sud wana Afrique du Sud ezande kote nzambe avandaka bongo Maroc wana poto na biso wana kote Jésus avandaka ba kote Jésus avandaka ba combattant naza na problème na binote na eka kocha paix très bien nazaka na besoin paix na ye apona kocha paix ndenge kaka ngaki sinzonga na le mabela Rwanda flemme susu na kosovaka makambo un jour pour pesa nga raison ta na zate lelo pour pesa nga raison bo sa be miso bien bo changer maloba batu bakasa bagoma batu bakufaka batu bakasa na Rwanda to vanda bien te batu bakasa Bukavu bo eza vie batu bazo vivre to lobika ke no to komaki wana to mona batu basala kimia batu bana kimia engelo bate no to lobike no mboke eza na problème te eza ne place to komeli en tout cas combattre sur les arandinga il faut ba eso boyaka bagoma boyaka babukavu bo saka be mission kuna bo saka be mission boza sur place te bozo yeba te mission de to komi to moni so be boye pété botindi pe atendinga France 24 tinda rabatu ba délégation okeni mo sala mission muto bo mabino azate ba envoyé spéciaux mboka na bino muto bo mabino azate mboka na bino ngana na besoin pénal leader d'opinion nana besoin paix nana besoin pe la zone ebelo ekamusinga Kigali mobimba lingala na lingala Kigali mobimba bana poto lingala na lingala eso nzamba limbisa bino bobunda su combattre combat la bongo wane komi jalousie oui ya su combattre na ipona cha pe nzamba yeba kino zana poto to zana rena te njoko zana arena ya Kigali ya Rwanda njoko zana Goma njoko zana Rwanda pona ko ya ko chape nzambe mutatinga ezanga te eza nzambe mutatinga ebongisa maki déjà ese bongisa maki de nzamba yeba kisi njoko ya ko chape tuika ko chape ilo mususu ba artiste to ko sala ezate tuika ko tandenge ba Rwanda ba bini lobi na concert etika somo tala ndenge bazo sepela bakanga na kofi photo sala boye kofi akecha peti na beni okudu bino makomata musubo ya kate aketo aketi ba Bukavu ba Goma
hein aya tozala bien na leader d'opinion na problème à mututé nazo saka po kimia ezala na saka po kimia ezala bo tu ko tia ba video mabe ki songi ye bona boye Rwanda paradis où les Afrique eza juste to kumisa continent na biso eza kama continent muta kumisa na Afrique azate muta kumisa na Burkina Faso azate bamindele bakumisa Schengen na bango biso ba Afrique na biso eza Afrique na solo na quel Burkina Faso Guinée na biso na kumisa Guinée na za na Côte d'Ivoire na kumisa Bija danser et bamboka biso ba Afrique photo sepelaka photo sepelaka ba combattant na ebité ngapa na eko tsaka pe na za pe na ka pona pe na eloko musute na eko tsa pe na pe parce que mukendi bozala bien ya robi vwemba bozala bien ba tu mususu ebele ba comprendre nga pona supe ba message ebela kitoko vraiment na eka pona pe boyebi na eka pona pe po ngama kam na sala na banzembo na ngai même artiste émission mota ko sa risque nondima ko sa nzemba ndeko boleki nga na ki combattre bolinga mboka koleka nga te nga la viva na Kinshasa na lingi mboka nga koleka bino boke tu no sala nzembo moko te ya bongo et puis osaka banzembo no libanda biso to osaba nzembo na kati ya mboka. En tout cas merci beaucoup, bon dimanche na Jean-Jacques Panyabogar à Genève, bon dimanche ba mama nyonso en Europe, bon dimanche na ba diaspora tu bona poto na biso ya Turquie bilo boya ka poto ti ba France boya ka Turquie osalinga bevo ani mama na ngai natinda mbongo mama tongela nga ndako okangela nga ba photo na ba video na komi na 3e niveau 4e niveau mama tala ndako les deux même pas étondi maman les deux centaines o wana likamuyo to silika yango wana ndako elinga ke sila na yango ndako nde sila kara mais faut il ngate monta kima na mbongo eza makango yo ngai nalinga mbongo nyonso nga natinda po tongela nga ndako yo kangela nga ba photo na voisin ko sanga ndako komi na 3e niveau mama to kabwani linda na biso solution ezali na matrave nga na pesa confiance aka na matrave na suka na matrave bango nde batongeli yo ndako bango nde batongeli nga ndako kitoko bango nyonso kitoko bango nde basiliselo ndako nga na moni wana bapesanga ka fongola ya solo bapesanga ka fongola tokota na matrave. Bienvenue chez Matrave. Matrave est sa société de construction où ils ont tourné la bino bandako n'a pris assez. Ils sont dans Matrave ceux qui t'ont tourné le ndako. Installation ya courant ya ofele. Ba travailleurs na biso, ba travaillaka de 24 heures à 24 heures. Matrave ils ont tourné la baïbaza na mbongo, ceux qui pesent mbongo. Kaka Matrave a kotongola yo ndako kitoko. Ya nyongo. Na yebisa ki ata oza na ndako eza inachevé Matrave akosirsila yo na pi ya se Matrave eza place akobunga te toza na Kinshasa Gombe avenue province numéro 167 croisement Colonel Ebeya na Lubumbashi toza na centre ville avenue Maniema numéro 18 référence église Aneyo et puis na Likasi toza na centre ville avenue du Golf na Kolwezi toza na boulevard Lumumba coin qui push toza pe libanda ya mboka na Russie toza na ville ya Astrakhan bongo na Afrique du Sud mbadi mama monwe na Afrique du Sud toza na Johannesburg papa pesanga no numéro na bino ya Matrave plus 243 plus 243 97 97 544 544 48 48 43 na Matrave ata Teresa vie biso mo to yaka to sali etini ya mabele teba to kordanse beto to malikolo na Matrave qualité, rapidité et faible prix. Matrave, miroir de l'architecture mondiale. Bisous bas. Matrave, le miroir de l'architecture mondiale et le numéro 1 de la construction de bâtiments modernes dans le monde. Napesi ba combattant yo sombote passe aux alliés na banti bo comprendre nga na segi pour la sengo na segi pour la
na seki pour un concert le bien Kofi qui très bien Kofi abuki arena Kigali to sola ngo soto komina na Goma to sola yango eza pasi botika fabrication beta botika bana na baesika bana ba famille basala musique bana musique biso tozaka na besoin pe njoko ala na bolingo makasi mutalinga na bolingo loka ba combattre njoko bolingo alikinga satinga na linga mboka makasi ezo salanga lelo passer mono leka na Congo na Kinshasa boy mabulu esala biso surtout pasi mituka zo kufa oye na bamboka balinga na ba Côte d'Ivoire na banini totama na ba Kigali awa o sentir kitoko esala pasi esala pasi eloka na oloba bandeko na ba combattant o asepeli te alimbisane ngai mais un jour nga mutu na ko sauver combat un jour lelo Rwanda nyonso aza na vidéo na ngai na téléphone na Rwanda tout a na vidéo na ngai na téléphone na en tout cas bon dimanche na bino tout bozala bien Nzambe a protégé bino bozala bien vive le Congo ya biso to pesa mo komote na bapaya to lingande Congo ebonga pour l'avenir ya bana biso bakoko na biso lobi elo ni sila kate elo ko nini sila kate elo ko nini kombani ni sila kate na biso bino Hitler le France le Allemagne le bakoma bolingo makasi mais boy makambo ele kaka wana ngana zana problème na bino te ngana mutape na eka ko chape na ko yana salo yengete buso comprendre te na ko yana salo yengete non ya tout ça na bien tout ça bien bambi biso pe bien ba Rwanda batu tozolia na bango tozomela na bango bazaki mabeka ninga soki biso kaka na Goma ti awa nga boka biso na erosion wana oya chauffeur amema biso Rwanda na bisa na kitoko abino mema bino malembe 60 à l'heure mais soma tipa comme si biso kitoko abino ozonga sebino pe malembe bosonga na kimia yokane Rwanda so balingala et puis Rwanda mo malingala na lingala bino batu ya ba France bata ba Belgique si boya ka Turquie o tikeza potote Grèce za potote lelo nani akumisa lelo Turquie ko le kanga zate poto na nga ya Turquie poto ya Turquie po Turquie bo bino bata France bo boya ka Turquie olinga kango te boloba ke za mikilite o ke bana 4 saisons ni akumisa Turquie lokola nga est-ce que ngaba Turquie ba futanga masa so Mathieu bon chargé na poto ya Turquie ko alobi danser mikiliste Schengen bino bata France bo finga ka Turquie makasi ya poto te biso valoriser ba Turquie ba Grèce to za ba mikili boyna boy biso te za mboka ozo comprendre lelo bino mo bosaka na France wana bosi hamburger ozo finga biso bataki Kinshasa ona oya Kinshasa la bino te oke biso to la Kinshasa eno oya mboka la bino wana te finga mboka la biso aske bo lia hamburger bo finga biso bata poto bata France olati vareza Paris Saint-Germain over na mutu kozo lia hamburger ozo finga Kongo na ko finga Kongo te so na komisi Goma na ngate Bukavu na ngate mutakumisa na Goma na Bukavu Congo Lubumbashi na ngate Mbanda na ngate mutakumisa ngwa zate bino bo finga biso to lia rateti bino aski bino bana musunya boy mais français ya ba français papa mbalo baki place vano etikala ya mindele Congo etikala ya biso Afrique etikala ya biso nde toza famille na ba Nigeria na ba Cameroun to bana papa moko biso tout to bana papa moko biso tout ba noir toza batu moko poto Turquie danger mangi bwana bo finga ka Turquie bolinga Turquie ta mais Turquie ezola tisa Europe mobimba tina Amerique Turquie on a bafinga wana ti Tracy Mbelenga pro bon dimanche na ona mwasi na Turquie bafinga ka ezola tsa monde entier bakali Turquie ezola tsa monde entier en tout cas respect na nga na mwasi nazo bunda na koleka mibali na komba o makasi nazo bunda na koleka mibali na komba o na babele mususu ya mama na bituma to na Rwanda pays mususu nazo bunda partout njora partout ngai kisi njora nazo bunda na mabele mususu nazo bunda na kati nazo bunda boko ka bakomba oyo te bino boko ka bakomba oyo te o mo ki na lobi mabe bakali balimbisanga mais un jour bako comprendre ba ben un prophète merci beaucoup.